tindika malembe simbanga tindika kangaye amporio hermane alepetulu petulu loketo ndenge nem sarabino ke matika songo toujours imbattable incontournable nem sarabino ke ngana bango très digno ezalaka makasi et puis ngana bango ba collade ba nini nyonso ane ezalaka pour ba ebeloko tenga na ebeloko yango nem sarabino ke ngam na banda ligne on a se ventarate na lobarango na ndenga bien wana na moni bandeko nyonso bazotala ngai ba ou ba sepelaka na ngai mignon maluka na Belgique et puis sans oublier Cantine hein, c'est ça non Quentin Sipper na États-Unis quoi ya bino ngona ndenge ne bisaka bino ya mana mporio ba esi bango idéologie changer pour picho pas tu vois total konko na Belgique alo ba na nga fo changeaka ya mana mporio na baloki ba idéologie mikolo kanga photo kanga su photo ya mana mporio toke kuna zonga koto ndé na sarabino papi kabakiriku boss de boss yango idéologie dans ces autres émissions au télémi au beleli karata mwana no muke erwana pour yokanga photo da idéologie mikolo tozo kanga ba fonta plein émission merci na Stella la merveille autrement dit kasongo Nadine ba Givenchy on a Bettina ba Viviane. Merci Namino de la nation Cleboa. Mais toujours kota sikoto qui la sam chintu cheke valamente to yoka masolo to yoka nenga pandili nyoko en tout cas rien à dire. Cela veut dire que baolia baomela bao sepela na sima nango ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali mto ngano ba bosana mukile bazulu futika na mama. Picho pacha sotali konko na Norvège total samokil ver kasangul tolek. On va faire l'entrée tozo kota total checker valamente ningi masolo ezalaka rien à dire na bisaki bino que on va aller plus de loin tina likolo parce que yena biso très digno ezalaka te na sûr déjà bozomo na musika ningi masolo ezokoma batu nyonso oyo bazo sepela ko sepela na checker valamente abimisi bord ya sika abimisi plan oyo binyoso bozomo na ndenge bolingaka yangwana on va faire Naroya kotala Che Valamente ndene sarabino que choyate mokili eza mystique dans en pleine répétition na écoute ko kata répétition président bonne président loyi toujours toi si abana academia ndenge tozo continuer Michel Mbongo allemand de Bundes bino nyonso tonton yalala ndenge nep sarabino ke bolukela ngai tonton yalala et puis Mimi Kija mobali ya moi si plutôt ya Jean-Claude Ntingi na pesio mbote place aux Ali et puis sans oublier Mimina Bankolo motema ya na pesio kambote quoi. OK merci ndene sabino que na début toyo yoka Che Valamente ya na bango vena biso Sam Chintu yeba bengaki ya Sam parcours belé mais toyo ka masolo zolomba solo mingi tozoka batindika nde na embeli bino na bandeli ba petulu loketo nyonso toyo ka ngolelo quoi ya Sambo kaka yo mati lelo na kamo lukingai oluka na soutien dans le côté moi ba voyage ba Lubumbashi ba nini moi benga na si tourner te na mbovi quand même wana a raison na bougaki moi trop Katanga Kin Paris retour Kin mais siko toza penza stand by ndo kuti en pleine répétition na équipe complète na kuti bino en pleine répétition ba programme ezali parce que ndeto ibarasho mtazo répéter c'est que moi ba blo moi za ba samedi ba dimanche encore vacances pe to si lelo déjà bana bazoni cheki. Bon, on a bêta andule pour la vacances te. Ceux qui ont bêta musique pour la vacances donc on a bêta na juillet na août. Na bêta la musique parce que c'est mon gagne-pain, c'est mon boulot, c'est mon métier, c'est ma passion. Et on a bêta andule. Ndengo moni biso staff bo to répéter. To ko répéter ka te pour na likambu songolo pa kalate. To répéter pour tous à la forme. Si makambo ezali to bêta ki na ba foire ndenga ba to balandaki, to bêta ki na ba foire. Si on a préparé moi tourner, fallait aller toute dans une semaine. Mais le on a bougé mouké, so na yende na mois d'octobre tozo bougé na mouvement.
comme si obetaka trop, hein. C'est comme si obetaka trop libanda, trop na kati poto ebi tant moto no azaki mo banzonzingi ezaki bino trop bino mbalo beta bozo sangana pa mpamba. Nani ngona to sangana pa mpamba. Non, ça me repose un peu. Ah babi andonga chokoro. Wana na ebité na ko benga e kombo nini parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours porté dans mon cœur. Babi pa nanga azaki collègue à boulot. Azagi leki nanga, azagi mista nanga, azagi famille nanga, donc vraiment quand nengo tolo ba question me repose en paix, ezanzela na biso tout, mais vraiment que la terre de nos ancêtres le soit douce quoi. Mais non na obeta na tourner moi trop ngamoko, siko naza sous na temps retourner ngamoko te. Pour déjà dans une équipe, il faut na tourner na bango. Il y a des moments où quelques-uns ba aller à tourner na bango. Mais le roi, le sentiment, ça déjà dans la TV. Donc, il faut pas un sentiment, il faut pas consommer sans modération, mais avec pied sur terre. Pied sur terre, n'est-ce qu'au titre album. Avant de commencer, nasi ça normalement le moro boy, n'habite soko répondre on s'est déjà passé, mais bateau batambusa qui combo na o na ninga bien tete on ba bia kufa ki ba sangse ba mbongo mombo ba pesara yo itamboli boy ya samatikité tout le monde qui tout sera be émission les locaux répondent nini na bateau wana o ba bagi quartier latin ba sangse mbongo ba pesana maboko na même mbongo mona te. Bon, ce qu'on a répondre bango omoni ce que mon quartier latin on a dit to vandaki biso son na poto to sanganaki ebele to aki on a tam super to solo la tête to kutana na vanzela. J'ai un ami, je bosse avec lui, manager dans niveau à Paris il y a 20. Tant que babi a koufi ba prenait ngango na ba 5 heures et pas petit na ngamo na Angola. Ngamo na zaki na likamba na yebaki likamba o salati. Et lobby nango manager na ngaki na île de la Réunion a bengi ngabi na mesam. Tu bouges pas comment. Deuxième jour, en Goba, au ça et l'autre. Je dois faire quoi? Je vais ramener au salle. On a eu téléphone, on a bengi mboshi. J'ai appelé tout le monde à l'ouki numéro à Soleil, à Bakoussa, à Deo Brondo. On a essayé un peu de se réunir, toute la famille quartier latin. Tout ça, n'est pas aucune personne à Paris. Qui est au Sénégal à Paris, c'est la bisson pour la liwa babia non. Tout ça, la première réunion, tu vas assister à la réunion, on a Vieni Boma. Vieni Boma, Vie Kapesa, Viens Absom Soussoubo, Pire Master Madilou, Nabo Sene Komone, Bassista, qui parce que bon, dans la réunion, il y a des artistes, na niveau ya poto, tout ça la réunion, c'est-à-dire, tu vas organiser matanga babi na poto, ils ont Sam Chintu, assisté par Mboshi Lipasa, na Maître Machuda. C'est-à-dire, tout le musicien quartier latin, il fallait pas cotiser. Mais, Mouto ayaki na li solo na kinke ba cotiser ba pesi Sam Chintu mongo ye moko achakata 1 centime te 1 centime ya pièce mo ali bende bo achaki même pas 1 centime nako ke na ba détail te toute la famille quartier latin ndenge toaki na poto ba tout pe ba cotisaki te o bazaki na moyen poto pesa na ba réalité na o bazaki na ba moyen ba cotisaki mbongo ndenge bimaki on ne pouvait pas faire quelque chose sans to toucher famille à Babia. Baser Nelly balagi na poto, na BBC bato bazalagi na Mikili. Qu'est-ce qu'on a fait? Maître Machuda à Bossarana vient absolument, il nous a donné la salle gratuitement sans te foutre à 1 balle. Et là, on a besoin qu'à toloa qui instrument. On a acheté un peu à boire pour na bato ba assister biso na matanga. Et puis ndenge ya la na salle faut bon ça va toilette, ko so maman ba kisi pour na ba toilette. Et le reste mbongo ngo so na tangeli yo montant o ebimaki kaka nano ba musicien ba kotizaki nako tanga ba musicien ba kotizaki au bout du doigt mais ça sert à rien tout ça là gango par l'amour ya babia po maka mona so babia ebina ngote po batu musu ba na osenga ba mbongo na mutu nous on a fait ça que pour t'honorer netinga Sam Chintu na za fier na bi que lelo si je ne suis plus de ce monde bien que ba petit nanga ndenge ba li boy ba leki nanga ba mista nanga ba collègue nanga ne to bosser na bango ba petite sœur nanga. Bien que ne ba vandi boy ba rolelanga ba ça quelque chose mais vraiment j'ose croire que mais le mien c'est-à-dire ba mista o ya latino ils vont faire quelque chose ndenge to ça que pas babi le reste en bongo to ke to pesiango na maboko ya beau frère ya mobile ya sœur Nelly ma bende bi magi ngwana baba falo tindela ngo prince na rotina mbongo na pe na kinité
nakoti na mbongo na kini te po e servir na eloko moko te awa na kini. On comprend le pays ezalaki to pesi bango le même jour wana kaka. Biso sali matanga na biso jour a opanza na poko wana ka tango na okota ser déjà binanga sam tala balobi opesi nga autant. Mais si bango mais comment beaucoup za la boue. Comment beaucoup za la boue. Moni na partagé ma mbele na babia. Moni il est décédé, que son âme repose en paix. Tout ce qu'on a haut, tout ça qui n'a bien pour nous. On a vécu ensemble, tout vivant ensemble, tout bétandou ensemble. Batu musu balobaki makamuna komba babia balinga ape babia te. Wana eza ba détail to kokota na ngoti. Et c'était comme ça, basta. Mais mutoaki na masolo wana c'est bon, tout nga so tanga ba komba batu te. Bino mo boyebi. Bato balobaki baza ba nzambe te. Mutu moko mutailaki bango lisolo. Mais bon, moi je suis quelqu'un de correct et d'amour. Hein? Je suis quelqu'un de correct et d'honneur. Moi, je suis un homme d'honneur. Honneur. Depuis que je suis tala souci mati. Donc, dans un armement, il y a des fois, il y a des Karachnikov, il y a des Yana, donc il y a des missiles sol, il y a des couché, il y a des debout. Ok, là je pense à Billy Machoko, on a pêché Mbote et puis Ursula côté Mbote. Mais si quoi, tout fond là non moi du solo. On en assure que Batnios Boza, au baza d'accord, au pe baza d'accord te. Car bon je pense ma solo o beta mara na ndenge moko boye ba micro yaka ebele kombo ezala eka ya cheke valamente mais lelo ye moi à répondre en haut to leki en le passé c'est le passé. Au palo baki wana bison stoyebi mais toza pe ate poto tanga ba kombo eleki nango avant babiloko wana nyonso toaki na eloko mombo ebimaka kopele kambati tosola ngo kopele kambati bimi lelo ekoma epe motu mo habite azupe crio te motu abonga na couper mais yo tango beta kopele kambati bon ba ekite o motu mo bakote ba mebele bato bazwaka ngo après na 2000 tango to bimisa album a Viagra na nzembo azaba lumbu na lobaka ne bandeli kombo na ngai moto pamba kasi ata un jour na 2000 to sala pe algèbre de boule oui algèbre de boule te bendele 2 canard ebunganga 4 me baluka me kuma kiti 5 jefang 6 me baluka me bunga na 9 c'est idéologie kima tout ça algèbre de boule bato pe bazwa na bango non na la musique. L'essentiel, comme on a dit à Sam Chintu, comme on a dit Samuel, Samuel, parce que surtout au colon catholicisme, ça c'est un nom chrétien. Et puis après, comme on a dit non, on a prénom, mais non, on a dit Chintu Lukonga. C'est qu'on a une identité, on a tout comme Lokanga parce qu'on a fait une erreur. Le directeur Faustin Diatatang et nos dans un passeport en latino. Et comment bongo donc tu la peu bongo na comment lokanga mais na za lu konga voilà c'est parlant ngana loba kopele kambati bimaki clip nango voilà dans les na bango et bimaki to savoir au moins quelque temps to bini kopele kambati to le sous bilo mo boto featuring na DJ Marula le DJ de la capitale. Sikoyo boto wana tokende na baligné moko boy bato pe babinaki atombolo lokolo oh babengaka Obama kombo nyonso oh tete la boye barate Obama mutete la même rythmique wana ndule wana obetaki wana yaki mwa ndule mo bana kini basepela na parce que comment ki sokoti ma boîte okoti ma terrasse banoko vraiment bolongo bablamo bazobina inspiration wana te wana na kola nango wana na kende musika te za swede omoni nga akoli na mbunda parce que na bomona nanga ba feti na biso ya palais mbunda basongeza iko ya obeta to na kitambo nakuti Odeon Tokoliti Swede. Siko tokoli penane na kati ya Swede. Ba Yoto Star, ba vienanga que son âme repose en paix Yoto Star, grand frère Shiga nan kutu te grand Don Camilo. Ya Baby, ba Shiga, ba Don Polino, ba Costa Wabari kazana mikili. Do wana penane ezaki lo malade. Attendez to na latino, soto uti ndule.
il faut toya osuki ça na Suède biso ko lambunda yo yango mo na kali so landi place mo na bwaki na koma na ngembo polela kwa falobi cheke yo kasangwa yo to stare na lela kaya ya gobiko c'est-à-dire tant on a commis na kitambo na tuni Mr Paulin apesa ngaza lisolo ke cheko mo no ucho ya yo to start to ucho kunde lobi donc Paulino to kunda ke na na latino vient abso biko vient abso idéologie a ucho kufa yango mo na beta mo lisolo na kati ya nzembo donc ezali nzembo mo ezalaka déjà ngana pesa ngo mo forme amarula paye achango mo peinture la tu peinture to suki wana te to lalika boy yala onka ba 4 jours ba 2 jours mo boy natala bo petulu tindika luketu tindika malembe oh ma serve ma baba simba tetika makambo mikolo ba aliawa sera mo tala mikolo bazalia boy poni mikolo bango ba ye nana ye ita voilà bagi 3 moko azati to bagi 4 moko azati à travers bango na remercier maître Ali petit nanga mo ya chorégraphe to travailler na ye après ça il peut ba idée à bien na remercier puis toute l'équipe donc yango ne sent pour nga mikolo na pesa tout sentiment so dans besoin sentiment c'est quoi sentiment neti bana ba ozonga chic et ça titre à rentrée scolaire bana ba ozonga chic avec sentiment et pied sur terre faut ça poser sur ozonga chic dans un sentiment pied sur terre ne titre album nanga donc ça combinaison couper les gambati avec titre album to za nzembo ezalaki na tourner mon Afrique du Sud na kutana na ba Mr Mo na Cape Town ba junior kisanga ba imposanga ke vieux ko le kabote photo sa nzembo ndeto beta couper les gambati mais wana ezaka wa single mais siko penza sentimeza l'un des titres tirés de l'album Pieds sur terre. Donc pour nabato ba landa biso bazo sa rentrée scolaire, faut ba ça la rentrée scolaire avec sentiment. Pour sentiment c'est synonyme il y a joie, il y a gaieté, il y a bonne humeur, il y a plaisir, il y a nenge tout muto zo lango mais à consommer sans modération mais avec pieds sur terre. C'est tout ça nos émissions, on aura toujours un conseil à Bananchiki. Aux ans ça moi il le remonte parti moi à Bananchiki. Mais parce que de l'on au Congo, ils ont 3 choses les oboma jeunesse. Politique, église, la musique. Na kokota na ma politique té parce que je suis pas politicien. Na kokota pe na ma pasteur té. Yango moni na kati nzembo na lobi pasteur tika na na pengwa. Pour na comprendre le mot bat ba comment obanga pasteur olia banga nzambe. Au pengwa po. Té il faut na ça makambo na ngo bien au sala na ko banga pasteur té faut na banga nzambe. Le comment na église oka so meki na daddy. So meki na daddy na beaucoup benga pasteur daddy ta komba ma daddy wana raison ozomona yango moyi na lobi ke no pasteur tikanga na pengwa na poko pengwa na ngetali yote voilà ay tel nango yote tikanga na pengwa lobi ta na obuka mabolongo na osambela nzambe bolimbisi yali voilà vous comprenez donc yango moni sko soto yena côté musique mo ezokende. Musique on a une très très bonne musique, tous la meilleure musique. Si les en Afrique, on a limité que bon, ils ont tendance d'être moi nigérien, mais Congo tout ça meilleur. Mais quelque part message à Banzemboté. Message quand Maramoussé zole kanaba TV aux hommes non, ils ont baby sa jeunesse, ils ont kende bien té. Chaque fois tout ça l'émission, photo zong sa jeunesse. Attends ngo gina lo non, pardon, kobina boyete mikolo bazalia. Tiki ba on babina. Ba bon. Non, na sali bongo pona pesa batu leçon. Pour le comment na ba fête, bana ba yeba rasute ke mikolo ba yali. Tant que dans ça ngo na nga mais il a exagéré. Yango mona bi pardon et puis suite na nga ba no yo mutu makasi. Parce que kata. Or nous la société est obligée au moni lelo to lo bagalo mona Congo il faut changement de mentalité. Mais c'est l'État qui doit obliger les gens à changer la mentalité. Soka bo changement de mentalité ça toute la muga na tongo bola bon peut-être Congo un jour bonga par hasard to la muga do banzele bonga minde ko mpina ko éclairer dernièrement to sala na RTNC to vanda libanda na ondima exploit quand même bah que na moni Congo c'est bon et on a autre chose mais la mentalité c'est aussi autre chose. Mentalité franchement on doit obliger les gens à changer la mentalité. Tout par exemple à Mouké sur le boulevard du 30 juin. Bah
pecho basenga mbongo mais mbongo ozo sengeza yanga mais so na lobike na boyi ofinginga combien de fois babengani bango na boulevard combien de fois bazongi or il faut vraie application ya loi pour so punir bato moko boye misusu ba ozongela ngote. Notre gouvernement doit soutenir en cas. Toi, les Congolais, doit soutenir. On veut que du bien pour notre pays. On veut que du bien. Merci Kovo VV Kank à l'international. Je te salue na Belgique. Napesi Stella la merveille, autrement dit Nadine Kassongo. Stella la merveille à Manchester. Il est aux années na Congo. Bisombale. Tozo ke ngano ndende la mort. Il est ça Mikili. Pas Mikili Sal combine mais Aokendeka Mikili. Merci. Menga siko nalingi to développer dans le monde le moment qui est pièce en fait on a sentiment pied sur terre. Pied yango non titre non pied sur terre. Au PC pied sur terre toke na on a marque éducation ya bana. Mais pied sur terre, on a banoko mususu siko baro fâché pe na titre wana bango emso baza repomba bali ko na bandenge na bango bakoti ba mudungo na bango asimbio pa pomba mayo bito chama ko na se ponyo se sala makala mabele na lobi to chama ko na seti titre album na ngana bité deux pieds sur terre non na bi pied sur terre parce que yo n'ozo poser nga ba question boye oza la tête sur les épaules donc oza pied sur terre oza poser mutu musu ba oza en avion aza poser azo kendo sa ba cop na mais à pied sur terre et puis en plus c'est biblique mais nako peso verset wana tu mo lukamu. OK sentiment ya sentiment c'est quoi plaisir nanga po yo lobi na sentiment. Merci beaucoup la bi ke bat ba otala biso ba osepela déjà pour avoir un sentiment pe elonga ba bébé soraye asala bolo na bien normal pour biso ba fait bandima biso sentiment depuis kala mais siko sentiment wana sentiment ya fufu to sentiment ya roi ya kokontiri azo beta to sentiment ya ndeko nanga dume to sentiment ya sentiment pour ba sentiment to zoke na ba gile kokota to zoke na ba sentiment ba niveau ebele mon gros azo beta kompa na sentiment to no wana zo lia lilala azo lia mbumeleng na sentiment mututu o mara obi mututu mara masala rasta oyebi oyebi nga la pesa ba tu conseil moro tu sais dans la vie pose en bonne humeur pose en bonne santé pose en penza épanoui aimer votre métier c'est-à-dire so na kata bilanga il faut na lingane na kata la bilanga na pona lesa abatu nga na beta en musique na beta avec passion c'est-à-dire eloko ali boso yango na ndule sentiment na nga yango donc moi nous avons des chics qui font un sentiment électricien face à Moussa na sentiment moutarégie des eaux face à Moussa na sentiment c'est-à-dire mututu face à boulot na sentiment mutuazo lamba badia ola mango na sentiment pour degré bakata ba bula badio yo kansi bana ma ebelo zo mona ba eminene mikilat au moins abo ya poto ya filmer mikila filmer mi pandi filmer do so mutala so lipe mabe soli mabe obi mikila wana soupe no vandi au salarié karaté va changer ça te fait depuis basombela et katarapé so ekati akinda wa te me ba foutre la bonne mal non mais c'est comme moni wana ko zwango te na ndenge ya provocation voilà nze momo a Pongo Love obali kitoko obali bambanda obali mobali kitoko obali bitumba obali mobali ya mbongo obali bambanda vous comprenez siko nga siko na yoki yango nabina ke na mo musika po so obali neti leader ke bambanda no ka chanteuse ozomona mbana no chanteuse to danseuse c'est Célia nga ke na ngai président combien na te kastozo ke negal mais nazo so obali muto ya mela rankuyu il faut ça présentation il faut ça vigilant pourquoi parce que ba fenêtre ba no naviguer donc ba biloko ba no naviguer na fenêtre pour faire ba séance nazo kende zomona so bali diamantifère il faut ebobomba mbongo pour akoya kamabe ngana ke na Angola dédicace spéciale na Xavier Lopez vous comprenez
sobali noaler salelaka ye bapli na ye donc mpona butu pelire ezanga te mpo akoyana akobeto likofi kaka po me pelire na ngai natiaki awa sobali salaire mpe ke bokolala sobali sapere okolala mpe bamia mpo ye forme na ye forme mo ye la soka alanga na ye donc eza makambo ebele sobali mpe soliste keba susu keba pas aux alibona zolota quand on bête ketu sobali taximen keba na misu po lokwa bango bazalaka aboye donc akoza na butu alali azolota neti aotya client boye ba ache mwasi musapi na lisi. Merci, voilà l'explication. Et Sam là sur tout qui de petit à petit vers la fin tout chité. Herman Emporio, Ken Tuzolo Nabi que libanda mo salut lengi. Libanda mo bo comprendre hein? Libanda mo bo Ken Tuzolo ne salut lengi. Maintenant qui a na habité. Naibaka avant tout genre deux questions sur 3. Naibaka ko kontiri ntiri ou bil kintana ndaro bete pas bil. Mais de vibre na mona été. Na habité ceux qui kontiri ntiri o zoloba. O wana akomi awa to ezaka akombo ya muntu mususu pesi kokotiriti. Ça oboye. Nazaka na ba musicien mongo to répéter na bango mongo akata mandefu ni le diable. Ya jour moto ucho beta ndule ka boye. Bambruya mutu na rep na isi bango umbuka. Dégage. Jour on a la mukanga habité le fona patrouiller soliste. Mais tu as déjà na discours pe anyataka déjà solo. Mais discours à accompagnateur. Mais il discours combiné solo. Na kepe na yolo ba du commandant le bon dina lukaso. Oh mais tiri azane wana beta su n'orchestre mo ko ah pour que no bengena. Ba luki ali na bobo ko tane lobi na pale. Lobi na ngolo continue ni ta vie na pe mana na pale. Beta su to na beta na beta guitare mais na ndako ngabi bon. To na ndule lobi. Discours ya rapide. Tu répéter cette chanson lobi to beta ndule l'équipe to tikala ngam so beto vanda. Titi ya yolo mais pas. Ah koko ntiri. Ouais, il va zani na yolo na parler na ba. Mikolo za na ebite. Mikolo to me maka bébé. Animateur moko ya kiawa. To beti nega ndule moko. Akeko ta na orchestre burazongi. Makambo koko ntiri banda bombe longi kuna koto bimise longi. Awa nengo zo mona staff nango nyonso bato ba comprendre bango bien disque bima. On peut ça d'imiter. Mais musique ya kozala mukete, musique ezande efficacité. Pour orchestre bele ba beta 6 chanteurs, neni boko yemba 6 chanteurs. Bo yemba ba voix. Pour musique ya Congo ya na 3 voix. Ouais, 4 heures moto baksara bo so za na chanteur moi mayele akoya ache moi ba peinture. Siko bino besoin ma 6 bo yemba neni. Boko beta ne bolingi mais efficacité c'est-à-dire neto beta quartier la tête banda 4 chanteurs. Ce que tant que commis sentiment. Il y a un sentiment il y a bien mais go bombaso va révéler. Tant que commis sentiment ya go ba bendi koto boto ya to benage déjà to sala nini il faut ça là. Mais ba o su ba chanteur penane bango bon. Tout ça on ga comme 6. Il y a un monde comme 6 chanteurs mais champion OK jazz. Mais makambo siki ya la ratin. OK jazz ba imba mingi ka 3 chanteurs hein. Ce qui l'air mo belé 4 chanteurs c'est fini wana nde ba modèle boto lugasuni voilà wana ba modèle on va chiter avant tout chiter 2 questions regret il y a académie kolongo na quartier lata olongwe quartier lata bokei bosala académie petit viagra beti babilo belé ba collation de garde lelo comment etikala ba archive lora banzemba ba papa lutumba etikala ba archive bato betara collation de grade partout. Faut ça la œuvre oyo mutako utiliser ngo pour na raison songolo. Siko regret na yo ya kolonga quartier la te ko sama munyo so ana noza na quartier la te tozonga peto regreta quartier la te. Ngai na ebité. On a pu nous regretter pourquoi on a un Congolais. Mais oui. Ndako ba botisa ndako botama ndako kola na atoki patoko na ba million un jour le ya wana laxi bana ezara chamba nga. Termina ya kana 23 ans à quartier la tente. Anniversaire. Na yaka.
Nayaka avec amour que ça parlait. Ça, je ne peux jamais l'ignorer. C'est les Latinos qui a fait de nous beaucoup de choses. Mais les lots, vraiment, j'ai aucun regret dans tout ce qui m'arrive dans ma carrière. Oui, la vie, tout le balar, tout le carte, tout le mais tout est vanité, tout est mais on fait avec. On a besoin de ça. Vous comprenez? On a besoin de ça. Tout, on a besoin de ça. La maman, on a besoin de ça. Retour, il y a Borumpela. 5e fois, 6e fois, je ne sais pas, mais Azonga, Tambo Panzanaki, Azonga, mais retour, il y a Souka dans le quartier latin. Il y a Sam. Au Chokoro partout, on a Rosala. Il y a Cham, il y a Cham. Il y a Bakop, on a Tika épété dans Bakop, et moi, nous, le monde, nous, nous sommes un peu. Et on a une famille. Non, retour à Bourreau, pour nous féliciter. Nous féliciter. À salut courage à moi, à Mobali. À moi, Mobali, c'est ça, tout le monde soit qui ça. Mais non, oui, attends, mon Mati. Non, je pas. Je compte. Tout le monde a bêta qui na Baoba. Tu bêta qui na Baoba. Ouais, tu bêta qui na Baoba, tu bêta qui na. Quoi? Samedi, hein? Nous le monde dimanche ou samedi. Samedi, hein? Tu bêta qui na Baoba samedi. J'ai compte à ça une surprise à matin à podium. Et puis samedi, il y a un peu de bêta na Baoba. Après, il y a un concert en Ouézate. Dimanche, na moni na écran, zongi na moni ba pib mais pour na féliciter. C'est à encourager donc na commentaire tout ça. Et bobeta pe bo na mona bino pe pa concert na Noëlla madinga ita pe na podium bobeta mo lo moyo afande. Noëlla benga na sala bango pe surprise. Pour ba bobeta histoire ya Bourreau na Jeko. Donc, Bourreau, quand même, a eu une carrière dans la latine, à Koutibiso. Il y a une salle surprise. Nous sommes les gens qui ont été au moins, nous sommes Tangi, tout ça, dans l'académie. Tout Kabouana, na Moussala, mais on reste la famille, parce que la famille, c'est sacré. On reste la famille. Na poto, tout ça, de temps en temps, tout ça, Lipasa, Dolce, Modogo, Jerobas, l'air mon a cop, na bango, bête, pardon. Nakendana bamboshi to sangani to beti pe mwandu les sonana mikili. Donc ça reste la famille quoi. OK, ça reste trop vécu ensemble. Voilà, ça reste la famille. Deux aussi ils ont 4 personnes Mati Iolo na Merimbate na Ursula Côté. Est-ce que bazotindiga déjà bazotindiga déjà Olali, donc faut tindika. Ilo beleza pe batindika ka mo mutuka pe ko za edae tindiki pusu batindika moto pe ba ma tindika so que dae. Bongo rite wewa démarrer moto. Ba phase à musique betamion. Ba tunayebi que batali déjà début ba moni déjà nzembo et puis bo moni susu ndenge toto beta ba chorégraphe mais poto silisa na batonyo sona tangi babaki so na monio osa ila bango vocal moko eza pona bango za vocal makasi pona bango o balingaka wala te vocal on ndeza nzemba passe kose nzemba sango na yoki na mikili ememi ngai nzoto mobimba susi pongi ekimanga mama ye nzoto ekondanga cheke mbeto ekomela ngai monene yo moto nalingaka yo wanokei yo moto natiaka motema gaze bazora wana basepeli déjà basepeli bazora mais ngati na mona 4 personnes 2 personnes ba oswana bon disons ba oswana te ba discuter quoi babi parcours na on a quartier latin ce bacheyo babi bache so moto ba rocha fali pour papo ba vokana ba bilo nyonso bosala ratati babi sozo yembo bimsa bat ba chair de poule meilleur groupe à Congo eza latino meilleur groupe à Congo eza latino. OK jazz ya ça mais falo tika ngana lobati omoni OK jazz
eza groupe oyo ebimisa ba grand chanteur ebele na RDC. Parce qu'on a ba génération eza le roi quartier latin. Latino so tali série na biso, tali série ba Dicap. Donc senti bina que maman équipe. Ce que j'appelle académie. Académie ebimisa ba te belé. Ba maman na ba chanteur et puis sous ba comprendre ba librairie qui mente ba 33 à comme en Afrique du Sud mais na betane bandu de moto betana ba biato betana donc académia pour socialiste que ça a succès danger mais inane académia bon et ça la nenge sala mais bon les a ndana pe sala mara pe bopa makambo bongo biso atali boso ba peksa bino boya mbate boye na répétition bon on est ensemble déjà c'est le cas bon African jazz. Et quand on a fait African Fiesta, Suki Sara, African Fiesta, vous avez une famille à Day. Victoria, vous de Bipolia, qui n'a visa, c'est la véritable Victoria. Et ça va makamu. On arrive à la fin, on a habité ma bassère, ma bandego, na accord na yo, ce baro peut s'attendre d'imboter, moi nini. Volontiers. Pour ban no peut faut ba côté moi, on peut ba bogar à boepe pour moi. To ban na banana chef azak. Il des gens de la monnaie quelque part. Ah, na bom digas. T'es un peu. T'es car na ndenga robina. Na robina, biso to rabomba songi songi. Il faut na faire comprendre le bateau. Mon ba sœur, ils allaient te que ba zaba danseuse na ngati. Et zaba sœur oyo na collaborer na bango à chaque fois j'ai un spectacle, na bengi bango, na bengi maître Ali ayeto sali ba Corée, soto bini, ba zaba indépendante. Vous comprenez? Ça je dois le signifier. Chef Azab, tout banana chef. Chef, c'était la boule doc. Bandeko baota la monde entier partout. Des mots caca, des personnes, numéro de téléphone, moi vite fait. Sous moi, et oui. Ouais, merci venant dans le monde entier. Nous avons Bazolanda. Numéro de téléphone est 081 19 62 012. 0243. Ouais, 00 nabi bana Congo ba bi code na bango. Neti grâce à Bissar en Australie, à Baramarambote. Bon, on a déjà que Nimbalobara, ya Willy Moucheni, de code na monsieur Panzana déjà. À passant à Zopé Sambote, pas fumant pour tout le monde à Londres, ya François Andé. À Zopé sous deux patrons, Patrick Mateta, Patrick Mbala. Merci. Voilà, voilà chef, voilà Soto Tamboli. Nous recommandons. Ouais, Rogambola, artiste de deuxième voix. Boga. Ouais, Ningisala Rara, Bana Kintubabi, Mona Kuba, Bana Che Guevara, l'homme de Santa. Mingi na opesara na palais, maire Abotanga, Mamalou, Martin Bobeke, oncle Nangalbes Bobeke, na Bosanité, na PCPV Nanga Tidel Bomasi. Ningisala Rara, quadruple. Christian Prado, na Bosaniote, quoi. Merci. Le roi Yozan a besoin un peu sa numéro, Teken Tozolana. Non, yo pose à chanter. Guitariste, ok. Display. Ouais. Moi, vite fait, bande de robots alors. Ouais, en tout cas, on a Zégué display. Moi, on gagne. On a Pessika Mbote, pas grand frère Nanga. Les bords de Kouana, à Paris. On a Pessika Mbote, pas grand frère Nanga. Faustin Bosunga. Donc, en tout cas, Vivi Tamba à Paris. Donc, Minga Olobizate na Sukawa. Merci, moi, Nangani. Ebi, il faut s'en beaucoup. Ebi ke na makambo ya ba na makamba ba drummer onde quartier latin de ara bimsa ba drummer ya kitoko ba champion ba boga na biko betate ba drummer boga te ozam te muta quartier latin ce qu'on a na lo ba yope boga son de c'est que triage Jésus salama toujours na système ya champion. Système, il y a champion. Donc, le système qui a Che Guevara, l'homme de Santa. C'est ça. Petit vie, baranami qui va bête bandoule. Pas mal. On a petit vie. Babeta kana bango. On a petit vie. On a petit vie. Ba okende kaka. OK, je sais ça. Pardon. Moi vite fait bon on peut s'amuter na bana poto Adolphe Nzoï Bakata Musuni Adolphe Rossi Mapialo de London Elisabeth Katende na bana ngami bala kitoko na sana bango Marlise Ketia bisous kaka
Ok, là, moi, je pense à Quentin. Quentin, super en États-Unis. Et puis, Mignonne Maluka na Belgique. Koko ntiri. L'accent non moi qui ntiri dans tous les cas. L'étape passée ne revient plus. Non. Rambo. Bon, merci vraiment à visite Nabino et pas président Nangaï, l'homme de 120 ans. Ils ont de 100 ans, mais tu as ça sur 20 ans pour tout le monde. Où me la mingi? Afin d'angwende ne. Où me la vraiment où me la donc. Il y a un moni maramon comme boye. Merci vraiment na pesa mbote. Premièrement na pesa na mbote na Nzambe Nangaï. Na pesa ke mbote po yem tasalangaï. Na zalande na zaboye. Na pesa sos maman abotangaï. Maman Odette na kapela wana kotwala mbamikate na mbote. Na bosani te papa nanga général Kifwa na mbinze sikazali. Na pesa mbote na bosate sœur nangaï Chantal Iniete na France. Na pesa mbote na pesa sos Joël Katichi. Cerveau ya Congo, mais en France, na pesi mbote venanga do à Congo sans oublier. Venanga pedo à Congo à Mede Makenzi à Sandra Maya, je te salue aussi. Bango babi baloba kana misapi avant loba. Merci. Babi vous a rappelé soliste. Bon. Tout ça. Banga ko ntiki kasi Trop bangaté. Ngala accompagnateur Jonathan Disquared. CPLI Nengboye Otalabiso. Vraiment ils ont sali bien fort. Donc Ming Mikolo Zara a démarré moto. C'est-à-dire conteneur à plan exact. Yo m'ont expliqué. Conteneur à accompagnement. Somme. Donc Zara qui Mikolo Tozara a démarré moto. Donc Natindika donc Tozara na bilo wana ndeza nyoso oyo bio. Bon on a pesi mbote na masa na mikili. Je reste ngila moi na Panama. Sans oublier collège d'artistes ndeto sanganaka. Car collège des artistes et musiciens na pesi pe leader na ngai Che Guevara mente grand chanteur donc na mona chanteur Boazalati. OK. Merci Nayo. On est arrivé à la fin. Nga na pesi Era Ramsès na Suisse misa na ngai pour le bon gaz na gaz à José de Londres Sida Bilele. Wana mutu na presto 6 nayo programme ceux qui va voyager zali bandu les ali et puis na bandeko na onyoso bazotala na mojant. Programme ali to kende Kisangani Bunia Maniema producteur des akuna bazo bongisa maramutu donc to banda tourner en octobre donc so to beti ba côté kuna to chubi malamo ba Tanzanie ba Namibie ba Zimbabwe pe ali makambo beleza nango to sala to ke nango ga selon programme ya ba producteur donc moto lo sako na tous les ba master balandi biso Che Guevara mente l'homme de 100 ans balianko ba balemana poso idéologie za moko mikolo sentiment. So beau ça ma sentiment que boya au perdre. Pour ça au perdre ma me belé ba honneur, ba respect, ba valeur au perdre. Donc on nga to perdre. On dit maramnyo so tout ça là na vie tout ça là on peut na sentiment par ka au bon de l'Nzambe. Eh mais faut appeler un sentiment au sambela. Toi tu musuba au sambela te. Mutu musuba sambela te tant faut dans un sentiment au l'église tout ça. Donc staff nango yo bana mikili ba Benjamin Ilunga Iranium, Christo Chiboabwa Mbilizi, Christian, Super Mec, Papi Poule Kanza, Nagatia Bundes, Grand Losa, quoi, tout le monde, bah, respect belé, na batutu, o balingara la bonne musique. On est là, tozo bossé, Che Guevara mente, à toi Nagatia village mente, et pas 100 ans. Petit Nanga Moses, bonne guérison, le colézo salement mystique, Marlo a triqué au poya kabandou l'été, mais et au bonga kaka. Okay. Merci, là c'était Sam Chintu Che Guevara mettre Kentu Zolana, mon ami personnel. Herman pour Yokanga photo.
Ah, cela veut dire que bilora mikolo yango soit ezate mettre le fombo nakabwana yo kotisaki ngai bato bamoni yo déjà na bilili esalaka mwa bien. On arrive à la fin de cette émission. Banya sobo sepelaki na biso banya sobo lingi émission oyo. En tout cas, bozala très à l'aise. Matika Songo fait son travail normalement ndenge zalaka. Nungu mbili ezalité wana babi de la part de Herman Emporio. Herman Emporio, Gisèle Fouy, Gypsy la Cataléa, Magambo Boysa ngai non na sali ngoto soki na boki yote na émission na bisaki bino nazana moi oubli même toye ba mam tozo sala rappeler mutuna osora bosani rappeler Herman Emporio. Et Quentin Super na États-Unis côté à Massananga Arnaud Molicho et puis sans oublier Mimi Kija Motema Jean-Claude Dontingi c'était là la merveille Kasongo merci Nayo et puis Aimé Bidou Autoroute Géraldine Tawaba hein Géraldine Tawaba yayo ngwana na Olga Bong à l'international Matika Songo Herman Emporio zonga mo simato betel fotika cela veut dire ba lia ba mela ba sepela sima na ba remercier Nzambe tala ndenge bazolia motema bale moto ngando ba bosana mokili bazuru fotika na bon picho pacha sotali konko na Norvège total sa mokili ver kasangul menga na kotali sate Herman Emporio okena ngo koteni bo ngatali kolo